Colicolo. On compte tout le long Colicolo. On compte aïe 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 aïe. Papa le long Baya. Sans qu'on peut piter. C'est ça. C'est suspect. C'est ça. Célébrez. C'est ça. Aïe 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 aïe. Yaya bossa la capacité quoi, bossa la capacité. Baza wapi. Ah, libère. C'est ça. Bien. Oh, Yesu kola nangaye, papa. Yesu kola nangaye, papa. Papa yagalelo yo, salabi kamo. Papa yagalelo yo, sembola la moko. Yesu kola nangaye, papa. Yesu kola nangaye, papa. Papa yagalelo yo, salabi kamo. Papa yagalelo yo, salabi kamo. Oh, Yesu kola nangaye, papa. Yesu kola nangaye, papa. Papa yagalelo yo, salabi kamo. Papa yagalelo yo, sembola la moko. Yesu kola nangaye, papa. Yesu kola nangaye, papa. Papa yagalelo yo, salabi kamo. Papa yagalelo yo, salabi kamo. Belela molibombo, molimo santu. Belela molimo santu. Belela molibombo, molimo santu. Belela molimo santu. Hello,
Oh, Bina Kawapi. Wow. Bina. Bina. Yeah. Oh, yes, ça bien. Beta bololo. Est-ce que vous avez un maboko pona lokumu na Yesu? Yes. Obeti maboko bien te. Bete la nzambe maboko na mololo. Nani mokonzi? Yesu. Nani nzambe na yo? Yesu. Papa na yo kombo na ye nani? Yesu. Est-ce que comprendre? Yes. Est-ce que aza papa na penza? Amen. Soki aza papa na yo na sengi obetela ye mulolo na maboko ya 2025. Beta. Oh Yesu. Papa va comprendre ma kambo. Yesu. Mololo na maboko. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Yesu. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tika na yembe la yo nkolo nanga. Bolingo na yo eleki monene. Na yembe li yo nkolo nanguya. Ozali nzambe obombani te. Biso totomboli yo nkolo nanga. Bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo kolo na kuya. Ozali nzambe obombani te. 2025. Tokoti yango na esengo. 2025. Yes. Tofuti nzambe lokote. Ikama papa. Il nous a fait grâce. Asali biso ngolu. Alléluia. Tika totomboli yo nkolo nanga. Yahweh. Bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo kolo na kuya. Ozali nzambe obombani te. Mema bayembeli yo nkolo nanga. Bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo na kuya. Ozali nzambe obombani te. Biso totatoli yo mfumu nanga. Bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo na kuya. Ozali nzambe obombani te. Tika toyemba. Ozali nzambe na Obombani te. Toyemba. Ozali nzambe na obombani te. O papa mosantu Ozali nzambe na obombani te. Toyemba. Ozali nzambe na obombani. O libanga na talo Ozali nzambe na obombani te. Toyemba. Ozali nzambe na obombani. O kangola bana Ozali nzambe na obombani te. Toyemba. Ozali nzambe na obombani te. Papa Tika toyemba Ozali nzambe. Yesu. Ozali nzambe na obombani te. Olibanga na talo Ozali nzambe na obombani te. toyemba. Ozali nzambe na obombani te. O na tomboli Yesu Ozali nzambe na obombani te. Papa Ozali nzambe na obombani te. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Mokolo nanga ozawa pie. Nakobelela yo. Tata Nzambe. Nzambe ya mbanga. Obolingo nanga ozawa pie. Nzambe nakobelela yo. Tata Nzambe. Nzambe ya mbanga. Olibanga nanga ozawa pie. Nzambe nakobelela yo. Tata Nzambe. Nzambe ya mbanga mwana.
baninga nyonso batonda bisembo biso baoyo tokufeli nini okoko se moko Adamu na Eva yango tata okoka biso wapi o Yesu oza wapi Nzambe nakobelela yo Nzambe yambanga makasi na nga oza wapi Nzambe nakobelela yo Nzambe yambanga mwana baninga nyonso batonda bisembo biso baoyo tokufeli nini koko se moko Adamu na Eva yango tata okoka biso wapi ofumota Nzambe nakobelela yo Nzambe yambanga mwana libanga na nga oza wapi Nzambe Yesu Nzambe Nzambe yambanga mwana bolamu nyonso tobanda koseka yo baninga bazwa biso tambo nini soki masumu tosengi bolibisi lokola Yesu alibisa banguna okolozawa Nzambe nakobelela yo Nzambe yambanga omayele na nga oza wapi Nzambe nakobelela yo Nzambe yambanga mwana tobunga nzela tokomi bapata pata izangi mokengeli malamu tokobondela yango tata okoka biso wapi okoloza wapi Nzambe nakobelela yo tata Nzambe Nzambe yambanga mwana ozwi na nga oza wapi Nzambe nakobelela yo tata Nzambe Nzambe yambanga mwana bien-aimé, je sens quelque chose en moi pour adorer mon Dieu. C'est le mois de janvier 2025. 2025. La transition va se passer aujourd'hui. Si tu ne l'avais pas fait, le 31 ou le 1er, Le 31 ou le tu 1er. peux le faire maintenant. Ote ya bojindo Nzambe na kobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote Yesu Nzambe nakobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote Yesu Nzambe nakobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka Sokotali masumu Nani akobika Kolo Yesu nanga Nzambe yaka osokotali masumu nani akolonga Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote Yesu Nzambe nakobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote abosindo Nzambe nakobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka pene pene na yo papa nani akokoma Kolo Yesu nanga Nzambe yaka pene pene na yo papa nani akokoma Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote Yesu haleluya Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote Nzambe nakobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote Nzambe nakobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka sokotali masumu nani akobika Kolo Yesu nanga Nzambe yaka sokotali masumu nani akobika Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote Yesu Yesu Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote Nzambe nakobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote Nzambe nakobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote abosindo Nzambe nakobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka ote abosindo Nzambe nakobelela Kolo Yesu nanga Nzambe yaka
souffres maintenant. Mais ta souffrance, aujourd'hui même, je déclare ta souffrance, tes blocages, aujourd'hui, ils vont finir avec ça. C'est fini avec ça. Aujourd'hui même, pas demain. Je dis aujourd'hui, et maintenant, au nom de Jésus. Ah, yes, moninga na yo. Bonne année. Bonne année. Yes, et bandit bien. Et bandit bien. Kolo Yesu yotonda nguya nabika mwa otonda nguya bebika mwa. Kolo Yesu yotonda nguya nabika mwa otonda nguya bebika. Kolo Yesu yotonda nguya bebika mwa otonda nguya bebika mwa. Kolo Yesu yotonda nguya bebika mwa yotonda nguya bebika mwa. Papa nanga babwaki singa bebika mwa pona zanga bongo bebika mwa. Kolo Yesu yotonda nguya bebika mwa otonda nguya bebika mwa. Papa nanga babwaki singa bebika mwa pona zanga nyoso bebika mwa otonda nguya bebika mwa otonda nguya bebika mwa. Olali mingi yaka awa masuwa esime ondimiye wasali wapi yaka lelo masuwa esemi ondimi na nkolo Yesu kimambangu yaka awa masuwa esime ondimiye Yesu wasali wapi yaka lelo masuwa esemi ondimi kota kotana masuwa masuwa ya ondimi kota kotana masuwa ya kolo kotana masuwa ya kolo beti kotana masuwa ya kolo kotana masuwa ya kolo kotana masuwa ya kolo beti kotana masuwa ya kolo kotana masuwa ya ondimi kota kotana masuwa ya ondimi kota kotana masuwa onode côté sous côté les sous côté à côté aïe aïe côté les sous c'est ça wow Jérusalem boka yasika Jérusalem boka yasika yatonga mipona babulami yatonga mipona babulami kolela teo pasi teo minweko teo bingelaye c'est bingelisus Mame, aïe, c'est ça. Yesu abotami mokonzi, akufi mokonzi, asefi mokonzi, yaye se. Akufi mokozi asekwi mokozi yaye twe epepi. Yes, nani mokonzi Yesu nani zambe Yesu c'est lui notre Seigneur, yende nkolo na biso, c'est lui notre créateur, yende mokeli, c'est lui notre bannière, yende nguba, c'est lui notre rédempteur, yende mosikoli, c'est lui yende notre père tata, et c'est lui notre Dieu. Bongo yende nzambe na biso pe, Et il est aussi notre roi. azape mokonzi na biso, Il est tout pour nous. azanyo sopo na biso. Mais une question me revient à la Kasi tête. motuna moko inga na mutu. Quand Jésus était sur la terre, Tango Yesu azalaki na mabele, où était Dieu? nzamba azalaki wapi? Koko.
wana makambo mosusu. Quand il était ici sur la terre, Tango azalaki na mabele. il parlait, Abandaki kolo. il mangeait, Abandaki koli. il se reposait, Abandaki kopema. il prêchait, Abandaki kote. guérissait les gens. Abandaki kobiki sabat. Où était Dieu? Nzamba azalaki wapi? Bolobi kasi Yesu nzambe. Parce que quand on prêche, vous n'avez pas l'habitude de poser des questions. Kwete tango to kote ya boyina mololenga Moi, maintenant, je vous pose la question. Kana tuni bino motuna. Quand Dieu, Tango nzambe. non, quand Jésus était ici Tango sur la Yesu terre, azalaki na mabele. où était son Dieu? Tata na azalaki Où wapi? était son père? Tata na azalaki wapi? Il était dans les cieux, Azalaki na likolo, dans la mer, nebale, dans la forêt. na zamba. Mais il était où? Azalaki wapi? Mais il faut donner des preuves. Esenge kopesa bilembo. 1 Corinthiens chapitre 5, Mokanda bakaluti ya mibale mokaponangwa mitano. verset 19. Verset 19. Quand Jésus était ici sur la terre, quand il était ici sur la terre, où était Dieu? Tango nzamba azalaki na mabele, tata azalaki wapi to nzamba azalaki wapi? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 19. Car Dieu était en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Amen. Mettez-vous. Qui a compris? Nana sosoli. Parmi nous, qui a compris? Nakati na biso nana sosoli. Reprends encore le verset. 2 Corinthiens. Quand Dieu était... Donc, quand Jésus était ici sur la terre, Tango Yesu azalaki na mabele. où était Dieu? Nzamba azalaki wapi? 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 19. Car Dieu était en Christ. Il Réconcilié. était où? Azalaki wapi? Nakati na Papa Yesu. Trésor Yak. Haha. Daddy. Zamba zalaki wapi? Tango Yesu zalaki onase. Est-ce que zalaki na lola? Hein? Est-ce que zalaki wapi? Pierre Ah. zalaki wapi? Likama. Azali kati na Yesu. Il était où? Kati na Yesu. Beta maboko pour papa comprendre. Aïe. Vous aviez compris? Bososoli malamu. Dieu était en Christ. Nzamba azalaki kati Donc na quand Yesu. Christ mangeait là, Oh, tango Yesu akolia. quand il vivait, Tango akomela. quand il prêchait, Tango akoteya. quand il guérissait les gens, Tango akobikisa bato. quand il levait les Tango yeux, atombola miso. Père, Tata. une chose, Eloko moko. il était en lui. Azalaki kati na ye. Dati. Kalate to pimbwa. Eye mabe ao. Et quand Jésus était venu, Bongo tango Yesu ayaki. il avait reçu le baptême. Aya Vrai ou soki faux? batisi solo to malamu. Deuxième question. Ya mibale. Jésus avait reçu le baptême vrai ou faux? Yesu azwaki libatisi to te. Hein? Solo. Qui l'avait baptisé? Nana batisa ke Yohani mobati. Une voix était sortie Mongongo en eutaki. disant, Na koloba. celui-ci est mon Oyo fils akamwana bien-aimé, na ngai yalikini. en qui j'ai mis toute mon Ona affection. tie bolingo na ngai. Écoutez-le. Boyoka ye. Aïe, 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 aïe. Mais Jésus était ici. Kasi Yesu azalaki awa. Qui parlait en haut? Nana bataki koloba likolo. Mon père. Mon père. Aïe. La voix sortait Mongongo dans les euti. cieux Na likolo. pour parler à tout le monde qui était Pona là. koloba na bato. Celui-ci est mon fils Oyo bien-aimé, akamwana na ngai likinda. en qui j'ai mis toute mon Ona tie affection. bolingo na ngai. Écoutez-le. Boyoka ye. Qui parlait? Nana bataki koloba. J'attendais que vous puissiez me poser de telles questions quand je prêchais sur la personne de Jésus. Mais maintenant, moi, je vous pose la question. Sikonga na tuni bino motuna. Néhémie chapitre 9, verset 13. Ha, mon père. Aïe, 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 Un aïe, aïe, aïe. docteur de la parole. Mon Nani père. mokonzi? Aïe. Nani nzambe na yo? Yesu. Tanga toyoka. Néhémie, chapitre 9. 9, verset 13. Ouais. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Okiti na ngomba ya Sinaï. Qui est descendu? Nana kiti. C'est Dieu. Dieu lui-même en personne. Zambe moko na bobo. Il descendit sur la montagne de Sinaï. Akiti na ngomba ya Sinaï. Parler aux enfants Pona d'Israël. koloba na On bana leur donnait Israël. des instructions. Na kopesa ba Des lois. Mibeko. Des préceptes. Makambo. Lui-même est descendu. Ye moko akiti. Il était là avec Moïse face à face. Azaki na Mose longi Mais na longi. écoutez, qu'est-ce qui se passe? Kasi yokani neleki. Tu leur parlas du haut des cieux. Okolobela bango mongongo ko uta Dieu likolo. était sur la montagne. Zamba zaki na ngomba. Mais la voix sortait dans les Kasi cieux. mongongo ko uta likolo. La même chose Lolenge moko. avec Jésus. Na Yesu. Il était avec Jean-Baptiste. Azaki na Yohane Mais la voix sortait dans les Kasi cieux. mongongo ko uta na Que likolo. Dieu vous bénisse. Zamba pa Je pense que vous avez compris. Anabati mo sosoli. Il était ici sur la terre. Azalaki na mabele. En train d'être baptisé par Jean. Azalaki so baptisé. Sa voix sortait où? Mongongo ko uta wapi? La même chose Lolenge moko. avec le diable Na satana. et ses adeptes. Na bandeko na balek bakoliti na ye. Boyokinga bien. Bososoli te hein. La même chose Lolenge moko. avec les adeptes du diable. Na bayekoli ya satana. Ceux qui consultent le diable. Ba kereke pa na satana.
Mir ezolo. Loba. Vrai ou faux? Vrai papa. Mais bien bovanda ma mir ezolo bandenge. Ndenge nini. La même chose. Lolenge moko. Quand Dieu parlait à Moïse Zao zamba loba na Mose. sur le buisson ardent, Ah na kati ya mlisete pe la moto. la voix sortait dans le buisson. Mongongo kopima na kati ya moto wana. La même chose. Lolenge moko. Dieu faisait parler même à un an. Zamba bade kolobisa tanzete. Quand Balaam était parti pour maudire les Tango enfants bala d'Israël, mako kende kola kilisa le mabe. même Punda Lobi, Soki ne yo limitez kimi. pas Dieu. Bosuki sanzambe te. Il est omniscient, Asa lolenge moko. omnipotent, Akede bisika omniprésent, bisika nyonso. omni. Yende ba omini de ye. Il peut être ici, Akozala awa. mais la voix sort ailleurs. Kasi mongoke kobima na Chine kuna. Jésus-Christ est Dieu. Yesu aza nzambe. Je pense que vous avez compris. Na bandi bososo. Maintenant, je veux dire Siko na ngina que loba. la transition va se passer Ete maintenant. boleke ko kati ekosema Dans sikoyo. peu de temps, et Na vous verrez. tango mokebo komona. Qu'est-ce que la transition? Nini eza bokati si. C'est le passage graduel d'un état à un autre. Eza kolongwa na epimelo mpono koma na epimelo C'est la mosusu. mutation. Eza botindami. Mais on a quitté 2024 Katolongwa 2024 pour 2025. mpona 2025. Mais tu n'as pas fait cette prière. Kasi yo sali libondo De la wana. transition. Ya bokati si. Toutes les mauvaises choses Makambo nyonso ya mabe vont reculer ekosonga nsima en 2024. na Mais 2024. toutes les bonnes choses Kasi ya vont. malamu ekoya. Il faut faire cette prière Esenge ekosala libondelo pour vivre bien mpona kobika durant toute l'année. mbula mobimba. Et à Dieu vous bénisse. Penza bokobika pele. Vous êtes les hommes les plus heureux Boza pasi pe bali et bokile sengo. les femmes les plus heureuses du monde. Boleki ne sengo koleka na mokili. Pourvu que vous pratiquez ce que je vous dis. Malamu nde bosala na kwebisa bino. Nani mokonzi? Yesu papa. Nani nzambe na yo? Yesu. Nani mobikisi na yo? Yesu. Ah, betelanga maboko. Betela papa maboko eza barema. Ceux na Paris dans sa suite ba offrande de belé na ba miliki. Nzambe pambola bino Amen papa. parce que bondimi kotia makolo. Ah, Amen. vous vivrez des choses extraordinaires. Bokopika makambo Donc abinene cette pe. année parce que Dieu nous a promis. Na mbulo pwete yawa la kibiso. Mais il y a des grandes transitions pendant une année. Il y a des grandes Kaseza transitions. na babokati si ya La minene na mbula. transition se fait chaque jour, Ah kokati sese makamikolo nyonso. chaque minute, Ngonga nyonso. chaque semaine, chaque Chaque mois. nyonso sanza nyonso. Mais les plus grandes Kasi transitions kokati sa se monene. font au mois de janvier Sanza bakana sanza et au liboso. mois de juin. Pe na sanza motoba. Je pense que j'avais déjà prêché. Na bandi bosi na sina te yaki. Mais nous voulons seulement prier Tika to bondela. pour vivre la transition. Pona kopika bokati soyi. Loba amen. Amen papa. Korataka makamususu te. Eh. Pour vivre la Pona transition, kopika bokati si. tu dois voir Esengelo sala. l'habilité ou la capacité Na makoki. de respecter quelques principes. Ya kotosa mwa matono moke. Nani Malako. mokonzi? Yes. C'est pour vivre la transition Eza ko ou la mutation. To bokati si. Tu dois avoir l'idée Esengelo sana likanisi. de soutenir les Ya orphelins, kosunga de babola. soutenir les pauvres. Ya kosunga babola. Et Dieu viendra te soutenir. Penza mbako ya kosunga yo. Nani mokonzi? Yes. Somme chapitre 41, Hein. versets 1 à 4. Psaume chapitre 41, le verset 1 à 4. Au chef des chants, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Ah. Et sengo na moto yazali ko s'intéresser na ba pauvre la bola. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Ah. Mokola pasi nzambo sala nini? Akangola e. Tu as beaucoup souffert. Onyokwa mingi. Tu as des problèmes extraordinaires. Wana makambo elekeli bomoto na yo. Tu es bloqué. Okangami. Il est ça ne va pas. Makambo esimba te. Tu fais des démarches mais ça ne réussit pas. Okosala makambo esimba te. Des promesses mais non réalisées. Bilaka kasi okokisama te. Mais il y a un principe divin. Yana litono moko bonzamba o. Même les païens le font. Ata bapaganu basala kango. La grande puissance qu'on appelle les États-Unis le font. Ah, puissance ya monene babenga tasi basala kango. On les appelle les satanistes et consorts. Babenga ba sataniste Mais boy il boy. faut des choses. Kasi basala kamakambo. Soutenir les pauvres. Kosunga babola. Soutenir les pays. Kosunga boka. Ils donnent des dons. O bako pesa Et ainsi makambo. de suite. Iyo. Nani mokonzi? Ah, yes. Même les satanistes le font. Ata bato ankisi basalaka. Pour obtenir quelque chose de la part de Pona Dieu. kosolo komo kota na Nzambe. Ces principes, ça concerne tout le monde. Lilako eza pona moto nyonso. Mais les chrétiens Kasi ba sont Kristo. des négligents. Baba to bamona nyonso S'ils pamba. voient quelqu'un dans les malheurs, Soka moni moto na pasi. ils commencent à les critiquer. Abandi kotuka Et ye. ainsi de suite. Amen. Mais les païens le font. Bapaganu basalaka. Soutenir les pauvres. Kosunga babola. Soutenir les orphelins. Kosunga baike. Soutenir les veuves. Kosunga batu bakufeli mibali. Continuez, frère. Et reste celui qui s'intéresse aux pauvres. Esengo na moto asungaka babola. Aujourd'hui, malheur, Na tango apasi. l'Éternel les délivre. Nzamba okangola ye. Tu veux que Dieu te délivre dans Olingi dans nzamba cette année? kangola mvula oyo. Intéressez-vous
botsunga Aux pauvres. babola aux malheureux. bato apasi Il y a une forte bénédiction. et ana lipamboli na Mais kati une wana chose. kasi eloko moko Pas tous les pauvres, babola nyonso te bon pas tous les orphelins. bato basi bitike nyonso te Sinon, soki te vous serez encore bloqués plus. bokokangama mbala koleka Nalo batona kata. Loba papa. Je venais de Lingwala pour prêcher. nautaki na lingwa la kuna kote On m'a béni. bapambolinga Je suis descendu au Victoire nakiti na victoire pour venir prendre le taxi de Yoloeso. mpo na koya kozwa motuka ya yolo ezo Rond-point Victoire. rond-point victoire J'ai vu des personnes. namoni bato mibale Il était paralytique. moko azalaki mokakatani On t'a demandé, il était assis. akosengasenga Et un vieux papa était à son côté. papa moko aza na kote On t'a aussi demandé. akosenga pe Une maman qui était avant moi. mama moko azali pe na nga Après 100 francs. Hein. Yes. Après 100 francs de handicapé. Hein. Après 100 francs. Hein. Na papa. Yes. Bango nyonso bien. Merci. Merci. Nzamba pambola yo. Hein. Merci. Une jeune fille qui était avant moi. elenge moko azalaki liboso na nga Après si papa na 50 francs. Hein. Merci moi na nzamba pambola yo. J'ai eu l'intention nga nazwi likanisi de bénir ce papa. ya kopesa papa J'ai mis ma main dans la poche. natie liboko na libenga Il y avait des francs. ezalaki na bafran ezali Et j'ai prié na bondeli dans mon cœur. na motema Seigneur, nkolo mon argent, mbongo na nga c'est l'argent du sang. eza mbongo ya makila wana olobi papa moto akisi J'ai sacrifié mon père. nakaba tata Pour na avoir de nga l'argent. mpo na kozwa mbongo Mon père, c'est toi, Jésus. tata na nga nde yo yesu Et cet argent, bon mbongo oyo je la sanctifie encore davantage. bulisa Je donne à tes papas napesi papa oyo afin que toi tu me bénisses. po ete yo pambola nga Nabimisi mbongo. Mm. Napesa papa. Hein. Papa atalingai. Atalingai no. Eh, yote. 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 Note mbongo note. Hein. Yote. Ngabi oh papa. Hein. Mais zombongo pe na pesa mbongo ebele. Likama. Tete na mbongo note. Hein. Olina kufa. Hein. Olina kufa. Eh. Ngabi amba. Tangu nazoloba amba. Namoni mbala moko papa na jeune garçon atonga ba immeuble Bon. ba benge boss. Bon. Nabi. Et on me dit directement c'est un sorcier. Pe bayebisi nga bamoko aza Ceux ndo qui donnent l'argent c'est oyo papa. bapesaka mbona Il papa bloque leurs finances. akangaka bozwi na bango Et voilà, il est riche dans le monde ténèbre. mozwi na mokili ya molili Il y a un frère ici. eya na ndeko moko Il avait donné quelque chose. apesaki eloko moko Aïe aïe aïe. Mais kasi sa bénédiction a été bloquée. lipambo Ça va se débloquer aujourd'hui. ekofongwama lelo Ah, boyo kinga bien te. Ah. Nde sikoyo. Hein. Na bani ko gangela papa wana. bon Papa, yo zandoki. Bato ba pesa ka yo po ba osunga yo. Hein. Yo siko zo bloquer bozu na bango. Yes. Oko zo mbongo yo. Hein. Na ko zo te, na zo mbongo no te, kena na mbongo no. Na mona ka bato. Hey. Okozwa. Hey papa, ngabi o zandoki yo. okozwa Na waka ba shege na bani ba bazwi na mbongo na maboko na ngai. Ba pesa zo na ko zo te na boy na ko kufa. Et comme au théâtre. Okozwa na ko zo te na kufa. Ngabi bo pesa. noki boprofite mpo kima na yango Nazwi mbongo, na tie na poche na bi papa désormais. likobanda lelo Jour na okuto awa. Hein. Okufa. yes Na mona ko so te oyoki o na yoki. Tellement kende. Ti lelo amona na kate. bon Nani mokonzi? yes Motema na yo mawa. Soko lingo lakisa ko leki nzambe na motema mawa. okokufa Okozala bloqué. yes Une maman on prie avec lui. mama tomo tobanda obondela na ye Loba amen. amen papa Elle était commerçante. azalaki moteki mpenza Elle avait des magasins. azalaki na bamagasin Et après avoir na nsima vendu des articles, koteka biloko na ye elle a monté sur sa voiture amati na pour motuka rentrer à la maison. mpo na kozonga ndako Du coup, un homme s'est présenté. Maman, Nzala, Eh. maman. Maman, spécimbongo, aso ma maille, hein, au vivre. Combien 500. Il y a eu, après 1000 francs, besoin que c'est les 500. A eu 500, on a apesi papa. Wana. yes Ah bien, merci, maman. Nzamba pambola yo. Est-ce que ça ma bé? Ah, ça bien, hein? Nzoka papa wana, a kangi bozu ya maman il y a 20 ans. yes Maman surtout qui lobby basali perdre. Lobo kuna mbaote comme mbonge zolimo. Bazo yibate. Qu'est-ce qui se passe? Ti par terre. Fin du mois à koko futate. bon Et amoni mo ezate a koti banyongo akangi magasin azongi ndako. Et continue tina ndako ti par terre ndako komi nzala ba komi ko akomoteka mikate na nguba liposa porta lupang. Maladi pe juye lisusu. bon Vous comprenez? amen Ayaki, na kaya malade.
Potobon de la bika, abiki. Mais Dieu m'a révélé. Zambata lisinga. Tu es bloqué. Okangami. Il est un papa au marché. Et ana papa mona Il lui a donné 500 francs. C'est lui qui a bloqué. Yenda kangi bozuna. C'est pas ta famille. Et ali bota noté. Ah oui, je connais ce papa. Iyo na yebi papa ngo. Même si on a 15 ans de la mona ka senga bato. Ndeko. Ngabi ay papa na sala ni ngabi ezama kama molimo. To bondela o récupérer bozuna yo. Yes. Loba transition. Transition. Non si les sawat. To melate. Loba transition. Transition. Et ça la melanga. Et ça la melanga. Nangina mona yango. Nangina mona yango. Loba transition. Transition. Et ça la manafinanga. Et ça la manafinanga. Au nom de Jésus. Les passages graduels d'un état à un autre. Tu vas passer de la pauvreté à la richesse. De la maladie à la guérison. De blocage à l'ouverture. De célibat au marié. Au nom de Jésus. Et on a fait la prière. Mais une chose. Pour vivre la transition, tu dois s'aimer. Bien qu'on a prié pour cette maman, elle est partie. Et un autre jour, on était en prière. Moi, j'étais dehors avec Eva Didier. Parce qu'après avoir reçu les gens, on prenait quand même de l'air. La prière avait déjà commencé. On était dehors avec mon ami. Et cette maman venait. Quand elle venait, Dieu m'a montré. Maman, j'ai vu quelque chose. $50 dans ton sac. Bon. Dieu me dit, donne-moi ces $50. Et il va te bénir. Tu verras la transition. Maman dit, ah, papa. Bakabelinga ka sikoyo. Kakamaragoka. Benyosu na zana ngoka ka yangwana. Ezaka mobimba. Na tie na sac. Na bina ke l'église, na retour, na changer. Comme ça na bakisa na moi mombonga moteka bani le tout. Mais lokola molimo mo santa lobi, na otia tembete. Afungoli sac, abimisa nyonso ek. Yango. Apesi ngai. Ya tikali maboko pamba. Akoti na église. Loba amen. Amen. Loba papa oyokela ta mawate. Ozo msala ta moi $10 ata 20. Azwate. Loba amen. Amen. Eli ayokela ki va se repta mawa. Jamais. Aliaka farine nyonso. Prépare pour moi d'abord. Lambela na ngana lia. Loba amen. Amen. J'ai dit et je répète, les miracles vont vous suivre. Mais vous qui me suivez de la transition va s'opérer. J'ai prié la nuit. Quand j'ai fini, Dieu me parlait toujours sur la transition. À 4 reprises. Je me suis réveillé. J'ai ouvert ma Bible. Il me parle encore. Transition. Transition. Pour vivre la transition, tu dois s'aimer. Ce que tu sèmes, ça va déclencher le miracle. Amen. Et maman yo, ya koti prière. Prière bazo sambela. Mutu moko na États-Unis nzamba touché. Tindela mona nanga mbongo abana mbongo. Bon. Donc tikotak. Bon. Ake asali ba coordonner surtout et silik aobenga mama pese code banda benga mama. Mama téléphone na kata sac, il y a une église. Ti. Et on a fini la prière à 19h30. Quand on finit la prière, maman bima téléphone est sonné juste abim ça. Allô, ah maman sangonini, ah Mikole Belé, en tout cas, et salimoi bambou le Belé, vraiment lelo na osambela mais nzamba lobi nangai zwambongo oyo $2,500. Tindela mona nanga bana mbongo. Bon. Bongo na pambola yo. Na hésité te na tindi mais lobi ngona pesa code. Bon. Oui maman j'ai vertige. Bon. Nani mo konzi? Yes. Nani mo bikisi? Yes papa. Et lelo makamba mama efungwama. Loba amen. Amen. Yayope efungwama. Amen. On vivre transition. Amen. Zamba physique. Amen. On vivre transition. On longo na blocage. Yes. On comme na bateau baza ouverture. Loba amen. On longo na célibat. Yes. Yo pour bala. Bayeme la payo. On longo na stérilité. On pour bota. Likama. On lobi amen bien te. Amen papa. Tu vas quitter la médiocrité pour une vie meilleure. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut changer ta vie. Qui a dit encore amen? Loba la transition. La transition. Et ça la melanga. Et ça la melanga. Lelo. Lelo. Tellement place aux gens. Ah. Yo kansi. Maté esili. Au kanisa na pesa ba verset belé. On appelle si nzamba. Loba amen. Amen. Au bako tellement.
Bon, oh, il y a télé transition ça les mélèques. Amen. Yo lingi transition te vandana. Yo linga kiti awa. Hey! Bien-aimé, Molinga nous voulons prier. Tangi to bondela. Parce que Dieu a besoin de nous bénir. 2025. 2025. On doit vivre les miracles. De miracles financiers. De miracles de guérison. De prospérité. D'abondance. De succès. Et tout ce que nous désirons. Ah, loba, amen. Amen. Loba, hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Ganga. Il faut obéir maboko. Il faut au gang. Yes. Parce que Nzamba a besoin. Ya ko ganga na yo. Yes. Personne n'a besoin de respecter ma cambo. Yes. Non, non, lobby, amen, amen. Amen. C'est pourquoi on met le panier de monde ici aussi. Et moi-même, je suis partenaire aussi. Je soutiens les pauvres. Je soutiens les orphelins. Amen. Amen. Yes. On peut vivre miracle de jour en jour. Yes. Na kombo na Yesu. Serge. Ah, merci beaucoup. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngai Josué Lokamba. Ngai Julien Lokamba. Lelo. Nazoko zana se. Moi wapi? Ndeko. Vio vivaki na 2024. O sepela nango. Te papa. Ba blocage, ba liwa, ba nil tout. Donc so sepela nango te. Joie pouvoir pour autorité. Yes. Oso prier avec autorité. Yes. Oso beta maboko avec puissance. Loba amen. Amen. Ndeko. Loba. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Ngai Josué Lokamba. Aïe mon Lelo! Lelo! Nayo kamaboko nao. Ndengo so beta maboko. Loba lelo! Lelo! Na baby sinyoso. Na baby sinyoso. Ya libabe. Ya libabe. Ya botutu. Ya botutu. Ya malchance. Ya malchance. Ya maladie. Ya maladie. Au nom de Jésus. Soki na zoloba na otanga zoloba ka etikanga. Voilà. Ozo beta maboko zoloba etikanga. Loba amen. Amen. Malade! Etikanga! Libabe! Etikanga! Botutu! Etikanga! Esprit de mort! Etikanga! Esprit de complication! Etikanga! Célibat! Etikanga! Stérilité! Etikanga! 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 Au nom de Jésus! Si ozo beta maboko, ozo déclarer nyonso mabe etika yo. Au nom puissant de Jésus. Kombo na Yesu Christo. Pendant qu'on bête à ma boko na yo, Jésus. Ozo bête à ma boko na yo. Voilà. Lolenge ozo bête à ma boko eza ndenge kotika yo. Bête à ma boko na yo. Mina ngwe kangami yo. Bête à ma boko na yo. Etika yo. Na kombo na Yesu. Oh Zamboyo Zambe, Zamboyo Zamboyo Zambe zenga mambuwe. Priez, priez. Bondela, bondela, bondela. Zamboyo Zambe, Zamboyo Esprit à blocage. Tika, tika, vinaga. Bête à ma boko na yo. Ozo bête à ma boko. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Katali kambo nangaye papoyo. Yako katali kambo nangaye zenga mambu. Etika yo. Zamboyo, Zamboyo, Zambe, zenga mambuwe. Yako katali kambo nangaye Zamboyo. Yako katali kambo nangaye zenga mambu. Zamboyo, Zambe, Zamboyo, Zamboyo, Zambe, zenga mambuwe. Oh kubuwe Yesu. Oh Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yesu. Etika yo. Etika yo. Etika yo. Yako katali kambo nangaye. Esprit ya célibat. Yako katali Esprit ya kambo maladie. nangaye zenga mambu. Esprit ya pauvreté. Esprit ya choléra. Esprit ya pauvreté. Oh kubuwe Yesu. Au nom de Jésus. Yesu zenga Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Beta maboko na yo. Zambe. Etika yo. Etika yo. Zambe. Zenga mambue aye. Zambe. Mokati makambo nanga ye zaliyo. Mokati makambo nanga ye zenga mambue aye. Okumu Yesu papa yo. Okumu Yesu zenga mambue aye aye. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Oligami. je vis la chauve-souris Namoni en train de sortir et quitter ici. kopima Je te demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La chauve-souris. Oui, il y a des gens qui sont envoûtés, bien qu'ils prient. Ils ont double nature. Côté Msumbu, côté Msungembo. L'esprit ana indenge ke ekende libela. Amen. Loba ekende libela. Ekende libela. Ndenge kana zolobo zolobaka ekende libela. Yesu. Loba Yahweh. Ngai José Lokamba. Lelo. Napengani. Milimo ya mbindo. Ekende libela. Siko zobeta maboko makasi ozolobaka ekende libela. Yes. Esprit ya coutume. Ekende libela. Bondoki ya famille. Ekende libela. Esprit ya perte. Ekende libela. Et à dépense inutile. Ekende libela. Esprit ya échec. Ekende libela. Mari de nuit. Ekende libela. Malade. Ekende libela. Esprit ya songi. Ekende libela. Esprit ya kindumba. Ekende libela. Ya komela masanga. Ekende libela. Ya komela bangi. Ekende libela. Esprit ya lokoso. Ekende libela. Esprit mabe. Ekende libela. Bondoki ya quartier. Ekende libela. Ekende libela. Ekende libela. Ezongate. Ekende libela. Ekende libela. Ekende Au libela. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ennemi yanduka ozobengana yango po ozotumbango na moto ndenge ozobeta maboko ozodeklare ekende libela ozikisango na moto au nom de Jésus. Alléluia. Ekende libela. Jésus. Ekende libela. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ekende libela. Webima. Ozosala auto délivrance. Yango Yesu babengaka auto mwana nzamba délivrance. ye Beta maboko na yo. bomoizela. Voilà. Yesu mwana nzamba ye Sala auto délivrance. bomoizela. Benga na molimo wana. Au nom de Jésus. Yesu mwana nzamba ye bomoizela. Yesu mwana nzamba ye tela lobiko. Akufaki ponanga bomoizela. Akufaki ponanga tela lobiko. Oh Yesu mwana nzamba ye bomoizela. Yesu mwana nzamba ye bomoizela. Demandez le feu. Osambe nanga nzambe na mawa. Papa na beleli yo. Papa na beleli yo. Papa na belela yo. Papa na komi na supa. Papa na komi na supa. Papa na belela na. Papa yozali mala. Papa yozali mala. Papa na belela yo. Papa na belela yo. Papa na belela yo. Papa yo yako Papa yo yako sekure. Papa na komi na zure. Papa na komi na zure.
Hey, yes! Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Et touche Vinayo. L'onction de Dieu. Et si ma Vinayo. Vinayo changé. Reçois l'onction. Oh Père. Rabababa. Reçois l'onction. Yo ne touche Vinayo. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Il y a quelque chose que Dieu veut faire maintenant. Dès que je n'ai pas fini. Mais un autre point. Pour vivre la transition. Tu dois être une femme de prière. Un homme de prière. Et tu dois faire un choix. Un seul jour par semaine. Pour jeûner. Et tu vivras la transition. Maintenant nous allons faire un service. Pour vivre la transition. J'ai offrande de Nayo. Yes. Il y a l'église de Simba, selon tes moyens. Si tu n'as pas de moyens, tu prends seulement même 2000 francs. Yes. Mais si tu as les moyens, tu peux mettre selon tes moyens. Yes. Simba est un peu télémi. Parce que au Zobunda, yes. Au qu'on vivre bon côté. Alléluia. Tu me verras après prière. Ouais. Hein? Tout en langage dans ma prière. Yes. Pauvreté et lâché. Yes. Blocage éthique à vie. Yes. Et ta vie va changer. Tu deviendras une autre homme. Tu deviendras une autre femme. Une femme forte, fervente, puissante et bénie. Un homme fort, riche, béni, extrêmement riche, financièrement, physiquement, matériellement et spirituellement. Simba yango. Au fin de notre transition. Trop c'est trop. Et l'équipe est mingi. Ngali on va payer $100. On va prendre. OK. C'est ma frère de Nayo. Au télé place aux allées. Il faut des football. Yes. Au tombolé en. Loba Yahweh! Yahweh! Lelo! Na mona transition! Na vie nanga Jojo Lokamba! Na zwa transition! Yambongo! Yamolimo! Yansoto! Yamakambo nyonso! Au nom de Jésus! Commence à prier maintenant pour vivre la transition.
Na kombo na Bando Yesu. sambela. Lelo. Sambe. Namona Transition. Alléluia. Vie n'a pas changé. Alléluia. Ouais, ça 2025. Alléluia. Namona transition. Yes. Financièrement. Yes. Spirituellement. Bondela. Physiquement. Au nom de matériellement. Jésus. Et en de toutes Jésus. choses. Namona vivre transition. encore. Gloire à Avec Jésus. cette femme. Namona transition. Et yaka kotia. Au nom de Ndengo ya kotia olobaka namona transition. Namona transition. Ponanga moi etelemi. Pona Congo moi etelemi. Lokola José Bandeko atelemi sakimoi. Titango bitumba nangai ekosila. Wanande moi nangai ekotabola. Wanande moi nangai ekotabola. Atai ndalingaye ata elekelingaye nakobanga nangaye lokote oya kelanga azali na bomoye oya ponanga ayebinga malamu yango nakobanga te yango nakobanga te ngai nakobanga te mokili oyo moto te na se akobangisanga mpona yebi oyo azaka tinaka aleki biloko nyonso na se na buya ai betata mwa mololo oh yes kolemba nzoto te moninga kobanga-banga te moninga tozali kokima mbango na montre ya Nzambe kasi na montre ya bato ya mokili te ezali lokola nde moto kobeta na terrain ezali lokola nde moto kobeta na terrain moto na moto akoki mpe kozala na sifle na ye kasi sifle oyo bato batielaka miso ezali sifle ya libitre oyo aza na kati ya terrain soki asifle te mate kosila te soki alobi te mate kosila te alibitre bomoi na ngai se Yesu mwana na Nzambe ye nde ayebi ntango nini mati ekosila elonga nanga elonga nanga elonga na ngai nazali nakoba nanga eloko te nakotikanga te nayoka soni liboso ya bambula akozala nanga kino na suka motole ya moto nanga. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Petela Yesu maboko makasi. Ces acclamations. Maboko wana. Aïe 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 aïe. On acclame pour notre Père. Donc petela papa na biso maboko. Voilà. Yes. Acclamez très fort. Peta maboko. Et poussez des cris de joie. Peta mololo atembe. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Kembo na tata. Yaka matawa. Nzambe ya ufungula yo. Ozamu tu munene me makambe simba te. Nzamba ufungula yo. Na moni batu bantouré bo combattre. Mettre au sol après prière. Oyoki? Kombo nani? Frère Blaise. Frère Blaise. Oyamba liboso. Nzamba pambola. Ausala minene. Après prière no yamba. Na oyebi soma ba. Bien aimé, Nzambe azana besoin na yo. Yes. Pour à se manifester katina yo. Loba amen. Amen. Yesa moninga pembe no. Kotika l'église te. Pour Nzamba linga salela yo. Mais kobosa nanga te. Oh. Loba amen. Pour yo ya pembe no ndazo pambola ma. Yes. Mais abosa na yo te. Amen. Loba amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Merci, merci pour la régie. Il est 12 heures. Yes. Nous respectons l'heure. Tuto sakangonga. Mais toi, tu ne respectes pas l'heure de venir.